Émission Découvrons nos artistes, c'est pour les artistes. Oh, nous sommes à l'art, bien. Aya émission la bino yango Découvrons nos artistes. Lengia musique et c'est vraiment émission moi ya boy. D'inviter bino nyoso, hein, dans l'océan du Congo. Ici pas tout au batala rabiso balanga biso monde entier. Je vous appelle, je vous invite tous. Il y a qu'à s'abonner à l'émission de Bisso Oyo, Découvrons nos artistes. Le son du Congo est la chaîne Oyo et puis sa cabine toujours d'actualité. Découvrons nos artistes et la branchement qu'on a qu'à l'océan du Congo. Ici nous sommes là, on fait que parler de nos artistes. Chers internautes partout dans le monde, ici quand nous sommes aux amis, et à la natango, et à la milieu, et à la pourquoi, ça dépend que de vous. Toujours la branche Bissoya, découvrir que nous sommes en deuil. La musique plutôt est en deuil. Et qu'on fait encore une fois animateur Nabiso, non, chaque animateur y a cultura pays vie, oh babengi na kata orchestre ya. Papa Nabiso oise quoi mokwa bongo culture pays vie ezolela lokola biso nyoso toza kata culture Nabiso na kata musique na kata monde artistique c'est pour cela nous sommes là toye kozo ba interview na bino toye pour na kozo la bino ba image boye ba vraiment qu'est-ce qui se passe na kati ya matanga ya frère Nabiso non chaka o azalaki animateur na kati ya culture pays vie nous sommes là tous ensemble ba interview to moni ndeko na biso ah bonjour papa bonjour maman babengi onani s'il vous plaît ngai si le sommet leader pona yo non chaka azalaki nani donc ngai naza moko ya naza moko ya soda chaka naza moko ya disciple o atambulangi na chaka ne yeso azalaki na baye koni ba pierre donc ngai pe na parmi batuana donc avec ça utaki ba poto ti ayaki donc to lia na vie to lala na vie to lata na vie donc si na vie nga bani malade o ba biso to yi makambo sikoyo ba rumeur ozobima ke oh elekaki bo non vie ba tielie poison vie mususu en fait ezani donc batu basolo balobaka par-ci par-là batu basolo balobaka ibele mais nzambe ye moko ayebi nini komela kive bo viende nga zaki yana andoko bombela biso likambo te donc ne faire comme na pasi bongo taka mutanda ko mona ke ba poto mutayebo lata parce que abela malade ko essuyer pendant 3 ans pendant 3 ans et demi il y a remona te atota yebeli likambo alinga bisa biso pendant bombela biso likambo te donc beaucoup plus ngana ko na famille donc feti akufu besoin non négligence ya famille négligence ya famille parce que pour ani so na ebongo za pour ani via zobela biso to ye etaki ba petit na ye tem biso to ye to mave et pas pasteur kabundu alesa na lobite ke so ki neto ye to mave pas pasteur kabundu alesa to ke na ye famille boye bien mutu na bango bageti ka vene église mona ki mbanteke to comme l'église na ki mbanteke oh ça va botiki wana mais to lande ba prière pendant 3 mois en mona avant non wana tokene hôpital moko ya la kota sifoko na ba la malade à misu batali ba mona ba malade ba mona ba misu avec et ça normal donc oise kwa maki sur hôpital moko ezala ka boye pas aboka rappel docteur en autre pour na bosani ba ebele misu ne ezala ngo bien et aki asoli na famille bo pesa ngai ngana kena ina landela ye famille boyi et robo ya pourquoi mutayemo azwa ya kena ye bino boyi c'est boyi ba kelikam to ya luka ve na palin oh azate na okene via ça donc via rumena malade remona te via celle en 3 tina AVC et à cause donc et le yo ma via suka mona biso ba petit na été auto na ozana ya so mona biso le souté et c'est bien passivé ça va passer donc makambo o na ko na lobite ka mutu abomiye na tangi komba mutu te mais mutu abomiye aye bango ale mutu balia rati Naloba toujours dans notre cadre, il y a des artistes. On est là avec notre artiste comédien. Bonjour papa. Bonjour maman. Tout le monde artiste Nabiso, animateur Nono Chaka. Relation ni vous allez na de son vivant. Bon, de son vivant, on avait des relations intimes avec lui. Hein? C'est mon frère, donc pendant qu'il est musicien, mais moi Nanjil. Donc tout ça,
il y en a 10 dans la quartier 5. Donc c'est un frère pour moi. Donc, Koyoka disparition, nous étions obligés à retirer à Maramoussouko. Toya vraiment, to rendre donner hommage. Donc c'est un frère pour moi vraiment. Donc paix à son âme. Vraiment. Osa Yomote, artiste Moussou Bazali, bonjour, on se présente. Toza na branche na biso à découvrir les artistes. Na chaîne na biso ya Océan de la presse. Relation nini oyo bozaki nango na feu na biso autotika biso artiste. Bonjour d'abord na Yomoko ainsi que la chaîne na biso Kitoko Oyo. Donc moi c'est Biga Picasso, l'un des chanteurs ya Karmapa, chef de répétition. Donc na yeka ndenge zalara, na yeko compatir parce que balobaka tolela na bayi bazolela. Donc nono chaka zaki moko pe ngai parce que ngana zali mwana matete mais naza trop fréquent na njili. Na va na njili trop donc na yebiye to banaye ko zala donc makami belé pe to sala na ye. Donc mingi ya lobesa te ke po muta kufi azaki na mabe na ye azaki pe na malamu na ye. Nono chaka za masa oyo anosa musani kitoko. Na côté animation vraiment na Congo parce que c'est pas mis super les cas, mis super batika le roi ba pédolax ou à permis no grand animateur so ça rappelle bon hier le roi commandé makamususu les loba non chaque donc on a bien paix à son âme courage na famille na ye courage na petit frère na biso seda oyo leko ya tiki donc mingi le besate tozoli la rana bango na za chanteur ya Karmapa na pescara ba mes condoléances na famille non chaque. Merci beaucoup. Frère Nabiso, beaucoup lo banini na famille musicale ya Congo lelo ba perdre lelo animateur ya nakati ya Congo azalaki animateur pe lokola yo. Ouais, mais minga kolobela te vraiment neti pona nono chaga azali ami oyo azali na coin ngana coin. Donc soto si micro veut dire yaza na coin ngana coin. Donc veut dire les deux commandos présent wazé ko ebi mukua bongo ebi ebedo nono chaka veut dire. Alors on a regretté maladie nono chaka kufi nango bon et ça makambo yaki oui selon le rumeur de éviter ça comme spéculation bazolo ba que non chaka il paraîtrait que famille na mutelier il paraîtrait que na groupe na ye je sais pas on ni bino boko ko pesa espoir ni boko pesa na internet na biso na ba fan na biso bino balinga bino mingi alors so ngala lobi ke to ba ke famille mutelier to famille mutesalier boy to ça na ba preuve inutile to la bango famille alliée mais tout ça l'a suivi veut dire to ça na benzambe te donc to beta musique to sambela rapé to ba nzamba zali yena opesa force to sela musala o no to tatone o basali bo bon ninga sa kufi ata to libalie ke esra oya na nimita oya vraiment il faut to comprendre mingi pena ko lo bapona nga o na lande la famille na sala non merci beaucoup artiste. OK merci to monyo awa na matanga ya artiste na biso nono chaka oyo auti kotika biso liloba nini oyo to réconfort nini oko pesa na famille biologique na famille artistique ya Congo na minute oyo bonga na ngolo baboye exemple munene ezali na ba o batikale na yebi provenance te kasi par rapport na ba gauche à droite était au batikale na ba comportement na bango baza nango ekoki pe kozongela un tel gauche à droite même na famille na peka conseil wana oza ya munene était ya ba o batikale. Merci beaucoup on se présenter pour ba internet na biso baye ba penza nani o azolo ba micro na eza Didier Ishama numéro masqué via vibrateur pire petit ya Karma ya Palin ngamona yebi obna le vieux Didier Ishama oboyo kara wana yeyo ayekole la petit na nono chaka donc ayeko kabola mawana ba artiste no sont comme congolais pour yepe à soutenir toujours ba artiste azala toujours voilà pour nako aider ba artiste merci beaucoup notre Nous saluons la présence du professeur Émile Ngoïka Songo. Merci professeur pour votre présence. Émile Ngoïka Songo. Sans oublier maître Jovi Timongo. Donc, je dois comprendre. Arrête photo. Everybody
Encore une fois de plus, nous saluons la présence du professeur Émile Moïka Songo. Donc, c'est ça. C'est dans le malheur qu'on reconnaît de vrais amis. Je salue la présence de Henri Photo. Bayaya fait balai qui a Nono Chaka. Bref, Libote Nono Chaka. Voilà. Voilà, le professeur Émile Moïka Songo a négocié recueillir devant il y a des relations Kambala, Nono alias Nono Chaka dictionnaire. Professeur Émile Moïka Songo pour les recueillements. De la main de la foi. Papa ya liwa ya animateur oyo azalaka animateur lokola yo Nono Chaka. Bon, Chaka aza mutu na ngai tozala na ye totravaya na ye na critique pays vi donc ça monstre d'amour donc tokenda na pe ba mikili tosala oyo esenga tosala donc o Nzambe asali eza volonté Nzambe so eza volonté Nzambe merci beaucoup so eza volonté Nzambe te Nzamba kozala jise. Na famille biologique oh ba uti ko perdre grand homme grand monsieur oh ba perdre papa mwana okolo bani na famille biologique ya Nono Chaka. Bon, bazalaka makasi eza makambo yela bato likambo zo ara mu zo ranzete ti. Famille artistique. Bon, mes condoléances, Karate. Minga olobeza te. So ezala mama Nzambe. Ndenga na oloba kaka. Bino boyebi ngati. Ezala mama Nzambe. Mama Nzambe. So ezala mama mukili. Il faut Nzambe a frapper. Est-ce qu'on crie au CPL vraiment à Nono Chaka parce que tous les mêmes animateurs au coco rendre hommage on a des conayo na crié au CPL non. Na CPL na bilo on est tout. Et tant que monsieur le président y a animateur tout. Na CPL na bilo ya Chaka tout. Adam moko ka kokolo. Tout. Moko ka ka public ba animateur. Oh ebite nga na za président animateur tout. À part Bill Clinton les a Bercy mon président animateur tout. Bill déjà comment na DJ. Boyebit. Bill a comment DJ. Mais nga mona soloba. Nga mona loba ombe yo mto soloba. Tozana matanga tona makambe émission te. OK. Tozana matanga les gars bien après to linga makango. Artiste balobi musicien ayemba kaka na loyembo. Moi loko moko. Tout na sepela nango. Lesi moko ndeni. Sona bandi ko kwa na bando obwa ka nyonso. Sepelisa ba fan na yo ba internet. Ça a plaisir na bato ba na biso. Mais babilo reze belé. Betaka oyo ezona. Oyo yelanga na mutu ndeso yelanga. Oya tien nunu wa tuka. Lualie bilolo na kala. Merci beaucoup. Famille maman naye bakende petite Medine de Commanda bien habillé. Alain Zulu Kabwiku et Yoyo Kabwiku merci. Merci infiniment pour ces gestes. Sokoto Commando. Manadezi.
Le podium est envahi, s'il vous plaît. Bonjour maman, bonjour. Non, chaque vient dans le secteur premièrement et puis deuxièmement, à collègue dans le Moussala, aux années orchestre moko, qui tire pays vie, il y a une section d'animation et puis un chant. Donc grand frère et puis collègue dans le il y a une animation, il y a un chant. Pourquoi vous se présentez mon Wanga batu baebi comme on a fils la sei na umel dia na kiltira na babilo musu pe na zaza déjà na sali auto il y a plus de 5 ans donc na zana kiltira fils la sei ba baebi ebele ba benga nga leader a chango bazonga batwa ba bia na chaka bazonga batu biso olia to ko ba be bongo babo tozo confirmer ngo dema ndenge to moneli liwande mutakendeli yango esala bato baloba bongo ozomama eza bongo eza makasi susi eza makasi kobungisa animateur bonjour matanga ya Nono Chaka relation ka ya musique Nono Chaka normalement na ndenge pena bozala pena comme les amis de Salon donc vraiment à notre école naturelle mais étant que moi dans le secteur donc vraiment des fois nous tout dans la commission moi mais ça la peine que ma pire tous avez vraiment ma pureté mais surtout c'est bon donc et puis et loko on a nos linga na Nono Chaka azaki d'abord on a respect et puis azaki créateur donc Nono Chaka azaki vraiment et ceux qui azo sala donc sala musana avant ça vraiment très bien dans le lot les pertes pour la musique congolaise et puis surtout biso bana chango le lot tozole la Nono Chaka parce que to manquer mutumo oyo azaki vraiment valable. matanga ya artiste la biso animateur Nono Chaka tozana animateur oyo azali l'un des animateurs na kati ya culture pays vi o babengi na kombo ya cascadeur. Bonjour mon frère. Bonjour journaliste international, bonjour na bato to ba kabola maona biso kwa tozolela Nono Chaka sango le komela kibilo neni bon examen passe pour moi ndesa na kota na kitira na âge 14 ans na kota Nono Chaka na âge 14 ans na comme ça na Congo alors on a somme ta bombe matane ba avion bo voyager bo na ba mbetu moko na ba voyage siko asa susté en tout cas donc ça ben émotion makasi ya mona ya ndeko to taverner so na boaki et pas boaki so ya boaki dans la chef de série boaki o ya ten ndundo en tout cas nous on bilolo na boaki match en combien 1-0 alors sur le mona ki na sima na ngai Nono Chaka la en tout cas na ça ben toucher makasi lelo na kati ya ndenge bozana na kati ya culture pays nayebi ke eza choquant bozana na kati ya parti vraiment espoir nini liloba nini okoyebisa bino d'abord famille ya culture pays et puis na famille artistique mobimba famille musicale mobimba ya Congo plus en Afrique aussi liloba nini okoyebisa bon liloba naoyebisa bato nyonso oyo baartiste nyonso to bazokende na oyo biso toza na bomoi donc bayebaka nzambe musala liboso nzambe liboso musala c'est fini on a rôle ba pona bato ba kotika la ngoza trop nzambe alors Nono Chaka za mutu moko boy o asali trop na kiltira donc abwaki ba cri trop na bwaki na trop ba disque belé donc veut dire na za pena toucher soki lelo bato ba yebi cascadeur ba yebi Nono Chaka to bani ko bonga nga na koti na Chaka 14 na no bonga na ke demande peuple le chef de mes séquelles mémoire nzambe on les mains ba prémisse to do donc na pena ma Chaka za artiste pour le gars la animation abitu ba yebi cascadeur na mitso ba lo ba ke cascadeur ba ke to la kine wana ça c'est Mikolo yango je veux danser avec ma femme, je veux danser avec mon mari, je veux danser avec mes amis, mais le fait qu'il la danse africaine, c'est la danse de Sénégalo, ça c'est la danse des Ivoiriens, c'est la danse des Gabonais, oyo mabina ba Congolais, nous faut danser dans l'Angola,
Les internautes vont continuer à la carte matanga ya artiste na biso animateur non chaque toujours na artiste tout monde ba musicien ba tellement ébélé. Bonjour artiste Sami Fabio. Bonjour. Bonjour animateur na biso Jus d'orange. Tout monde ba contre-maître pe ba ye awa ba yo lela ensemble na ba confort na bango ya culture pays. Sango na ko komela bino ba contre-maître. Boyamba ki on est. Bon, ils passé. Ngano na ko zone tindeni wana za bien biso po c'est la tobeti na ye tozala ne pas Adolphe Dominguez ko yimbi ne ko biso. Si parfois na light music donc on a participé à peine comme en bon na zala ne moi continue ba parler vraiment ce que j'ai vu on a ba on va bien donc ça na moi ba bien faire que moi on a bien biso tinda parler on a ya na parler na njili pas mer les musiciens toi na matanga Jus d'orange réconfort européen ça na famille artistique famille musicale oh le botikali bino ba animateur ba musicien ba chanteur bon na moni ngana ngolo baté po parce on a habité quoi na pe na passe pour na pe na vie na ngape na vie peine à parler donc dans ce moni c'est dans moni biso vie peine à parler bon souci fort on regarde ka vie tout ça là qui n'est pas mai ton rebeta na vie donc ba cri bel bon on a faire boire kana tout travail on a biso na parler comprendre donc souci fort donc souci na souci mon ngani na bo. Merci beaucoup na famille biologique maman nga yoko yebisa bangoni. Bon, premièrement on s'est présenté c'est Elga ex cheftaine il y a Cultura Pays Vie. Oui, ex cheftaine il y a Cultura Pays Vie oyo Elda. Oui, ça fait mal de perdre un frère comme ça trop jeune. Donc vraiment ils a trop douloureux et surtout biso artiste tozo kufa moi trop c'est pas bien donc ils a pas si bon c'est que je peux dire qu'à la famille bas à la fort donc ils a liwa ils a nzela na biso surtout donc même biso mo ba collègue na vraiment toza na pas si ndenge mo pe na famille donc nzambe kaka nde mtu ayebi ce qui s'est passé. Ndeko na biso ya Villanova, bonjour. Ouais, bonjour mamie. Ah, liwa non chaque comme la kiondeni na matoyi. Ah, sinon t'es villageois. Sinon t'es plus que Kake, surtout biso na village, notamment Maïso Fabro, Kyrios Kuzarat Sideto, Aton Samaïna Mawa. Chaque fois on a répétition la séance na biso, azole la vient na biso chaka. Ainsi que biso to ba petit à chaka. Il y a musique, Nanjili, OV après ça ba conseil, orienter biso mo mambo belé sur musique. Aïssa biso petit musique il faut lingango le roi musala na yo faut zoyango pena le roi ba boulot tout ndenge ba tout ba tcha série na marambo alors lelo na ba conseil vi on a pesa biso to moment na pena que non ve azagi na souci na biso puis alingaki biso pesa biso ba conseil bien alors lelo peut tout se mériter tout se tenir lelo ne toujours vivre toujours évoluer mais au nom de Maïso Fabo la ville Nova Mobimba donc tu es partager hommage à Souka
na bandeko nyonso na famille biologique ya bien na biso nono chaka dictionnaire alors souci fort ba villageois vraiment bazolela fort. Merci beaucoup. Bandeko na biso njili pe balembaki te balandi famille biologique ya nono chaka o bango pe tokolo c'est comme si bazan pe kana famille biologique. Beaucoup le bani par rapport à lui. Ouais, en tout cas au nom de Chouchou Meya qui n'a pas ses mbote na poto sekaza représentant ne Gianni Madé sur l'arbitre. Mingi ngana za animateur ngana l'équipe na nono chaka. Et okolela na ndenga animation. Yango nzamari mwanene mana chena kibanda o mwange kitira pevio oh mokonzi Christian c'est grave na Congo bolingo ebele na Congo vraiment mosale belé ale monsieur Google ni kambo na motote. À chaque chose à son temps. Merci Tomoni Bandeko na biso. Moi li loba mukieka par rapport à matanga. Mukieka ka poto comme vraiment na suka. To sepeli pe oyoka yonde tomoni yo tomona roka mais le no pena live. Et ça li biso kitoko wapi. Zwara biso bien, to 8 9 njili. Biso to vivra ka boye, to ko la muninga na biso. Bon. Tomoni ke maramto leki na pepele. Na pena mère na nga yawa. Shagi charufu asa koto. Soyez pe bien. Ça va la njili. Merci beaucoup Balanjili na Osuka na bino na Oshito na bino. Nous étions là sur Océan du Congo, Océan de la presse. Notre branche découvrant nos artistes. Nous sommes là restés scotchés, branchés. Abonnez-vous massivement. Là je salue notre réalisatrice, Maman Swag, Maman DS Lopinga. Derrière la caméra c'était notre caméraman Kabouya. Bien. C'était moi à vous, Katifo la maman Popo, l'international Obinono Soboyebi, resté scotché, branché. Je fais un gros coucou à toutes les internautes de notre chaîne. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. À tout à l'heure. Alino likambote ata baluli kitoko alop